ça va comprendre. Et l'autre nini oyo okoloba et kobangisa Cynthia Kapache. Et l'autre ngo nazana binduge bele so na telemisi Cynthia lobi hôtel ma. Bon beta moko. C'est le premier épisode. Na pekisi Cynthia. Boye bisaye bo comme c'est le message que petite sœur na yo awachibasu a pekisi yo. Oh c'est le premier épisode. Soki isusa yambi mutayo fina fere. Non yana ba AN na no bimisa mobali na yo abotane mwana lelo. Oh faire souffrir no bimisa mama na tito ke no tika me wana na bandenga ba hôpital na liboso na Victoire basa mama na bisu yaya panga na bandenge moko boye ke no mama bokilo il faut ça la raison ki ndenge ndini ozaka soin na ye asisi ba pesi mera na mboka transport sambala alors qu'à cette époque wana futa biso ta sala biso boye yaya. Du coup ça car me connaît pas si je sais pas peut-être à telle mission nanga mais quand on va na ça car na bana na été na yebi été to mona na té to sola té to yeba na tête na vinga na to tika l'hôpital té na lobane na Cynthia parce que Cynthia ne mutu to mona na ratita na rebeta ba a un nyoso ratita na rebeta ba a un nyoso ratita na rebeta ba a un nyoso o ya ye na minute so kana bina bintombo na pesi quand même ko ndinga zo na rasi ça la maman ba théâtre ba publicité tout et tout donc mutamaboke ya makasi c'est na aventurier tout fait non nanga bono linga été o mo tsanga non donc c'est un jour pour traiter un aventurier nabi ya cordon na ko traiter aventurier parce que yo déjà de A tu as ta femme qu'on respecte beaucoup nous tous nous savions ta femme que non aux ala moi na yo o bima déjà d'ici là aux aussi ça makam na yo c'est normal et puis yo ya teke yo mukolo ajele no sondenité bosala couple na mne banda bien ndeza na yo otaka na internet ye pa taka yo na internet donc eza yo bomba na te boy ça tinta bim sa bona na mama oh bim c'était class na business class de la presse congolaise oh na ngai na zo biso ke na yebi le roi poste na nga donc vous en avez biloko oh bete biloko botala oh soki ka omoni ka soki ka continuer sous na ina beti to pena na beta pembe no tanga nyama na kombo na ngo oh nyama oh bona tangi kombo nyama no ebino pe kombo jong ah mutum est-ce que nga pena na ko ya liboso kamera mo pena botike la $100 mabo kilo mabo kilo to travail bo ya alongo linga ndeni to ke no botika nga bona bandinga mama tonge to komi wana to zimera ndinga ba Victoire wana ba bon si mère miss premier azana problème à miss babo si miss bout transport $100 pour la voiture ya yo fianga conseil lakini na maifa saka tena mama kilo nini mama kilo mama saka talelo mama kilo sana wasko na walo babo mama ya Cynthia Dakar atangale saka tena mama kilo oh batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divin bah invitation en bois netika kabasali à mon Joseph tata moboko les grand menuisier bah invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine ba ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Show. Oza ngonga émission na bino show to pesa ra show. To pesa pena show. Banane bandelti suka émission merci na yo Armel Ombo yo mtozo biso na binini mkola lelo Armel Ombo na peso ba mbote belé pourquoi pas na Berlin vunga metu nga mete na PCP ba mbote belé Montréal pourquoi pas encore na général manager Clovis Fimpa motema mama Doris Fimpa ba mbote na yo penze belé grand prêtre Mayamoto ma tout moi l'homme de nord nord aussi sanga maele oh non Gouti le tonadio long jamais yebisa na $100 mais na posa amer la PCP le suba mbote belé Janita Mbo business merci vraiment soza pour so ba airport ba iPhone ba Samsung téléphone nyoso côté maison d'habillement posa veste basket t-shirt. Il y a une seule adresse, Maison Gianni Tambo Business, dans Lac Moero numéro 52, la PC Bambo Tibélé. On va parler
par rapport à l'actualité, Koto Sankara, Saliboye, Sitia Kapashi, Ayambi Sankara, les lots Awa, il y a des années, 25 minutes à lui solo. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si Armel Akofon l'a déjà invité dans la monnaie. Bonjour Awa. Bonjour, les mon commencement de la presse. Mon corps. Déjà, on va faire un basio dans ma camionette. T'es dans un zélé. Aux Anzélé, mais chaud. T'es depuis qu'elle est monteur à la show, à la tola, in la l'eau, mais tout le monde a la l'eau, photo là, la show, mon indé. T'es mon émission, les loups. Na mbio, toi, on a 25 minutes à chaud. Naïebi. Oui, bien. Ok. Bonjour. Bonjour à toi, et puis bonjour à Cathy pour la maman Popo, et bonjour à Joyce Tumba, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à non, après, tout le monde a Armel. Après, tout ce qui n'a c'est déjà, c'est bongi. C'est bongi. C'est bongi. Maman, pourquoi ça me l'a déjà pour la maman de la nation. Claire de la toi, le général manager. C'est bon, Armel, pourquoi on l'a général? Armel tellement, depuis que le nom est c'est en zo salaire lundi. Donc, puis. Il n'y a pas longtemps, France, bon, on est voilà, gentil. Là, la canne, so y a un piaka. On est comme ça. Ah ouais, esprit bien. Et puis, mon respect à mon général, le général manager, tonton Clovis, ça filme pas. Et il y a tata moi, Snanga, maman de Rissi filme. Baby, il y a Aramloube, hein. Ah. Maman de Rissi Aramloube, ouais, tata moi, Snanga. Malubimpa. Ah, bah, non, na biche. Biche, ouais, ouais. Malubimpa, Malukai. Ah, tika Rolexa Maël était Rolexa Timbate. Mwana yo edo, tika na bani na yo bongo. Malubimpa. Allez, le canal la salle en roaming, na Joyce et puis. Bino na bino. Entre nous na nous. Mboko biso to linga bino te awebi. Ebi nga baya yo. Nga baya bino mabe. Na baya okala ta mwana oklésie. Dans mboko. Marambola te fa. Rapidement, on va parler actualité. Voilà, l'actualité m'oblige. Biso pena, linga binote. En réalité. Mais actualité oblige. Sankara d'écoute na ba Golo. Est-ce que c'est important? Il faut beaucoup répondre à Sankara d'écoute au moment où à s'adresser à ba Golo. Affectueusement, je salue mon papa Sari, faire rigoler la juste des nuances. Et je pense bien, déjà d'ici semaine prochaine, faire rigoler déjà à Paris et puis ça là quelques semaines et puis après tout bon ça maman ramène ça ba concert et tout et répondre ou pas. Déjà, tu as une opération, mon Gaulois, gladiateur, tout, comment chroniqueur, opération, ça va faire, opération, na lobby na yo, Clézy, et na TikTok, sur le leke, kuta inka, tout moi, zo boy, a faire rigola, opération, na wana yo. Bon, c'est là, ça la bonne. Na lobby biso, zo la nanga malabu, poser une question, t'es Clézy. Yo, c'est la réponse, dans l'autre. Yo poser une question. C'est là qu'on a la question. La personne réponse là. Opération Gauloisie gladiateur tout. Mututo yo okuta nera nanzela finga faire. Comment chroniqueur répondre à toza wana do biso eza ndenge na biso. Na bizano. Oh kata il a difficile à gérer. Il a chrétien papa Hervé par rapport à nous. Non mais biso problème na biso ezaka. Au chrétien na mabe to yé. Mais attends, il y a quel chrétien peut-être bien qu'un jeune frère. Bon, ils ont peut-être erreur en na moni il est mort à expliquer, ça quand même moi. Na moni de la société a autour le baquet. Non, ils ont ce qui est erreur, ce qui ndenge ni ya ngaka le ce qui mon frère. Ils ont au moni biso za baba no to elelo Temi na biso penza ba cop wana penza te. Cop ni. Ba cop na musique te biso zalaka te. Ozo comprendre. Et c'est ce qu'on va histoire mo boy. Non petara ya kilelo, ya kala wana nga na ebité. Déjà comme on a déjà Sankara de nga na mona Sankara linga ne ferete. Wande oche. Oui. Nga mona pena ke Sankara ko akena na faire ka banado.
Akina ne bon par rapport à Abando kena mo kala. maison mère na jet set. Te. Toi ni papi le prince ya bon te. Talanga la salle émission na papi le prince kana ndako na biso ato salle émission boy faire. Toza bon. Ya émission to sala na auto wana to na ville. Émission wana tant to sisi yango. Bon gi digital a kufi personnel ya nanga. Tanga kufi. Monika le même jour ka gi akufa. Ngana papi le prince ta matanga. Mais tika la mona makola 140 na matanga na biso. Au moins que muto yoko azara za biso bien te muto na to zaka ba image moko ezara na yambaye ezara j'ai polé na yamba émission mo ezara papa va aller là bas cha soro na éviter qu'est-ce qu'il y a dans wana azo finga nga lobi to lera matembele obi za la raso ni papa va chabwe nani sankara na simalela otala émission ba image tambola moi particulièrement mukebe sankara lela aolela wana seki omonaka ke sankara ki na biso ba biso to na posa sankara te na ero to ko pesa sankara makamute mais net yé abi amonaki na page ya Cléo a publié que alerte alarme ekufi yango alingaki ayokise na mato ipasi que alarme existera apelise la Cléo alarme aba pelise le alarme Cléo ki mato esui mais bino bokosa ngatangi banani nabi na mito ne tozabo so muta même moral moni na famille nga mama na nga prendre nga ke na minute so kutani na muta ofinga ya na yo to bo bazo bunda beta ena no yo yeba simene na so bangala bo bundi na po boyo yeba simba kati fola na bite so bino yo to zaki na faute no nga mama na nga zambuza mais bino ba patriarcat baluba te na maintenant na makila bambuza je préfère nous arabuluba la kana biso ya problème te na ndimi na ngakasi problème te donc moi ine toza ngai biso ya ndenge na biso bagolo lo kwa ka se le yara na biso bien muto simba se le yoto ye bobenga ke awa porte parole na biso bogomo simba na senza capacité aussi senza capacité atali biso to ko simba sinta ta to yebi ke sinta banda kala na faire gola po sinta ko malelonda komi beza isa faire gola mutasala yena ishokoko faire gola na ndeni ni sinta kapasha ya mba fale misoka kipaka kokole banda pa sinta na lobi na yo boye po lelo sinta koma oyo aza lelo c'est faire gola ye moko sikaza ayebi ke wana ser na nga yaya na nga ya keto bima toke kinkole journée to travailler te andeni mwana bima bona mandenga ba ville wana habita tia kumbi nga na sima na lala na nga ba pongi toke tiki nkole ya kumba yo comme le patron te car na ye que le jour ala bo travailler te toke to lié to melis na simela ya na nga la sac mo Cynthia ana poche na nga na micho soka na pese di Cynthia olela elo nini opese la olela Sinta salada asisha yo salate nazalate komoni te avant de mandobeta li solo montenga la msoke nazalate ngana olobela kilelo skona kilelo ngo lo ni yo pesa Sinta ole ayebi nana ba clé ya makamune bele omoni tango kali mokonda ila kai ngana pesa ba asite bele natala kana bia tesia ngala nande ya mabeta za ndanga pe bien omoni muto ayebi kopo na olobela c'est Robino Mundibu ngana ute pas saratola Robino Mundibu amona nga bona yo sala émission na ndeko na nga Mathieu Mabuza Robino Mundibu aleli mais moi yo mais tu viens de quelle famille to solo la moi ngolo ba français to bibeta biloko ngo pesa pembe ono pesa pembe na lobi boye omoni situation na bina matai era nga ngolo soki muto yo fina fere boya kana yo yeba ke non na ba petit na nga zala na bango oza plateau na ngo beti na lipisa ndengo na obeta plateau mais no yo kalukwa na tremble Cynthia te parmi bato bakoyo ndima ke mutu moko yo Cynthia ndenge nini ngala lo bana Cynthia na maboko na nga maboko ngo yo comme si maboko na nini mabele batambola ko ya pire faire na nga na yebi Cynthia ndenge olata ndenge olia makamtu ke na yebi jo Cynthia papa mwana ye wana ke na yebi makamwa bien travailler comment tu na siki motiba na otuna mutu te wo za mieux placé na tout travail ngana otuna yo na tuna mutu ya kila simba saki yake to travailler te to bingo to ke to moni jo ya papa simbele saki on a memele saki o monsieur nanga da ilo wa mukala ne te mukala c'est trop dire au fait ya
ya na ngai ya que non travaille pas Sarato la banini Robin Mudibo lelo binanga Sarato là c'est pas une bonne personne pour toi na bengelo Cynthia ozala na yoza ba plateau parce que à cette époque là Sarato voilà Robin Mudibo mutayeb ça oui à cette époque là ça restaurant aza bonne personne pour na ngati abengela ngati Cynthia kapachi na la longa pas Cynthia na longa pas Sarah bongo la yé pas Cynthia to banzo travailler to banzo solo là to solo na téléphone ndeni auti c'est redevable pas Robin Mudibo oh et normal boyo ngoki na ngo ba na lobby oza redevable na Robin Mudibo pas Robin Mudibo non bon la relation non mais ils allaient que non na yo travailler na comment s'appelle le porte-parole na ya la relation na yo na il y a journaliste na artiste c'est tout et ça Robin Mudibo ça fait rigoler ça bon fini bango no ya et ça parmi les artistes au ba Robin Mudibo yo goloa mais Robin Mudibo à part ça mon na vandi bweko il faut tout le baraba côté malamu soit du bon côté de l'histoire s'il te plaît Robin Mudibo ça parmi du bon côté de l'histoire quelle histoire dont tu me parles mais nabi au moni ba Robin ko ba pato ba pesanga makasa ba na ngabi na petit na internet wala ko yana ona kintumba to zoate tambola tout droit et ba idole no za ba na ngam sezana na bina ngelen kalema comment esprit et ça parmi ba conseil oh na zwa kango même na ba moni bato bota la biso ba comprendre makambo belé c'est-à-dire quoi bana posa ba yeba makambo ngo po okoya okobangisa bato to bangisi bato après ovandinye non bana posa ba comprendre eloko nini oyo yo okoloba ekobangisa Cynthia kapache eloko ngo nazana binduke bele so na telemisi Cynthia lobi hôtel matin ba beta moko te no betete azana l'aise mais apeki na peki si o eza premier épisode no sala lokaya mpaka na na 6 épisodes na ona lo atanda eza premier épisode na peki si Cynthia boye bisayebo comme c'est le message que petite sœur na yo awatch basu apeki si yo oh eza premier épisode soki isusa yambi mutayo fina fere no yena ba AN na yena obimisa mobali na yo abotane mwana lelo o faire souffrir yena obimisa mama na tito ke no tika me wana na bandenga ba hôpital na liboso na Victoire basa mama na misu yaya panga na bandenga moko boye ke no mama bokilo il faut ça la raison ki ndenge nini ozwa soin na ye asisi ba pesi mera na mboka transport samba alors qu'à cette époque wana ofuta biso ta sala biso boye yayana nga nazaka moi bien parce que nazaki recommandé par mabo kilo nena mabo kilo mama moi mukuse mwindu boye telongi mabe mama ngo mais respect pour la maman batwa mama moi boye ata mama ya makamba misi yanga yetelinga te tango fini faire ba fini pe papa batu faire pas papa batu tango vandisi mutu mo baba ndombo ya faire siko toke na ngonde toke na ngobongo aiza piken internet eza bibliothèque so mutu bengo jeune frère c'est kaza ya na on bengo jeune frère siko ipona nini foka ko benga ngo jeune frère c'est aza yani ya komedani sanga aza yani ya komedani ngana ebi otika ba vantira ngana on répondre non Cynthia zela tozongela sanga sanga moi je connais pas ça du coup ça ne me connaît pas si je sais pas peut-être à telle émission nanga tant que ko ngwe sengo total ama mais kotala ko vana na sanga bona vana na été na yebi été to mona na té to sola té to yeba na tate na vingana to tika lo kuta té na lobane na Cynthia parce que Cynthia ne mutu to mona na ratita na robeta ba a nyoso o ya ye na minute so kana mina bimtombo na pesi ka ngo konzi nga zongi na ngasi so na pe non nga pesa on casse bala nyongo la oh garçon na salem a nyonga est trop et puis c'est un petit gamin moi on non c'est sur internet makasi petit ya oh par rapport à Cynthia ya aller qui pas Cynthia oh aller qui nous si appeler ya YouTube là makasi alors français belé garçon oh ça la maman ba théâtre ba publicité et tout donc mutamaboke ya makasi c'est un aventurier tout fait non nanga bono linga été oh ngo tanga non donc c'est un jour pour traiter un aventurier nabi cordon na ko traiter aventurier parce que yo déjà de a tu as ta femme qu'on respecte beaucoup nous tous nous savions ta femme que non aux ala moi na yo obima déjà d'ici là aux style ça makam na yo c'est normal et puis yo ya teke yo amukolo ndele no sondalité bosala couple na mne bobanda bien ndeza na yo otaka na internet ye pa taka yo na internet donc eza yo bomba na te boy bisa Cynthia bimisa mwana na mobali o bimisete boy bisa Cynthia bimisa na mne mobali nang asali e boy mais boy biso tala bo pekisa Cynthia omoni so ye na ye bo pekisa e boy bisa e pe na so muto ya po na répondre faire rigola ye il fa boyaka
Yé, il faut boyaka. Vous avez simé, hein? Oh, Zassim. Oh. Mais où est-ce que tu voilà, il y a un ngai. Awachibas. Nazo yebisa yo pardon. Business class. Ouais, business class de la presse congolaise. Oh. Voilà, il y a un ngai, nazo yebiso ke na yebi le roi poste na nga. Na bozana biloko. Oh. Bete biloko. Oh, soki ka omoni ka soki ka continuer isusu na ye na beti tuko pena na beta pembe na tanga nyama na kombo na ngo o nyama o bwe na tangi kombo nyama oyebi no pe kombo jong ah botong est-ce que nga pena na ko ya liboso kamera bo pena kombo la $100 mabo kilo mabo kilo to travail bo ya alongo linga ndeni toke no ko tika ngabo na bandinga mama tonge to komi wana to zimer na ndinga ba victoire wana ba bon si mer mis premier azana problème à mis bon c'est mis sous bout transport $100 pour la voiture il y a un conseil mais na ngai pas ça rappelle mama kilo mais mama kilo bon ça tel le mama kilo ça moi ce qu'on a walo babo mama il y a Cynthia la ka ça rale ça rappelle mama kilo oh bon le mot ça la bien tellement mama kilo non mais faut ça bien il faut y ba ya mobo mo netinga boni la bolo kudo abete vinga na bala muluba ah na bala muluba so monde ti ba mabo kilo ba luba on est biso ba bangala bo bangala ki ndumbele ki makasi père bino te pas tango sa boy do changa ndumba bien pardon nga za na wala ti nga boyina nga lo bela ba luba donc nela za boyina bala muluba donc nga il faut ya mobo OK mama bo kilo azwara penda ba biloko bana nyoso te pote azozo ya kapasa na feka zozo ya ba bana ya ba bel qui est belé mère pena na bandenge pena ndenge pena kapasula zaki ko ngana ebe pena ke mère azaka na mutu ni mobe babanda obeta na yeso no bina beta suso etelo mobe na boya mutu ni lande sko fakisko apesa position mère atenga mabana da ke ka ma jeune po mère kota ba jeune ko sala la terre mère la ba jeune fort wana ngana bavaka bongo mère lela ba jeune fort musique na ebisio bope kisaye na papa avec pomba nia ça va venir golba musique bon c'est pour lui ebi lo ebominga su pomba nia ça lo bien nazo comprendre te ya fait rigoler est-ce que sukola ramayo biso to sukola so mobile on dima kitoko ya mninga ne mobile bongo yo sankara kizengi moko boye ti lelo oye bozwa soin vino to lobi nota nani ndeko nanga o nani show nani ngolo bo show ndeko nanga wale ka lo ba pe ba papa Liverpool abi obali 3 femmes mozo kokozwa soin na bango te oke papa ave ndoko si la depo telemana ko kate po yebi makambo papa sala allez yo se comparer na papa mais faut un problème dans tout là o Sankara mais Sankara pas bien bino ba go abi bo comprendre makambo te vous êtes ya to comprendre ya bi ba go lo ba za intelligent vous le go ça bino bo yo finga ga sans pour tabo comprendre atikali ko s'adresser na faire ego la te ya s'adresser na celeo so s'adresser na celeo na lobi moi na papa oyo kinga tete na lobeno ana mto ebisoni ke moi na ya papa na nga soko simbie na simbio isa bongo na mi to faire ego la so moni faire ego moni celeo scram sko tango ya na ngwana ke no bazemo le kwa mtu na sema ko ba jo ba ngaba no sasa toto ebi on dekinga to ebi on de bandara yo ofinga celeo biso bagolo ti to vendre total c'est faux pratiquement impossible. Vous êtes la gauloise. Je suis gauloise du sang. C'est que yam pas ka bataring na ba de so bala ba lekio na grade. Tenga talinga tenga na gauloise. Nga so baza bataring so bani moi je suis gauloise, je suis la fille de papa. Bango bataring accepte que bango bataring. Itali bango wana makam na bango yaya. Wana makam na bango. Moi je suis gauloise. Bango ba yebi ba ne o ba banana papa avec son deni. Moi je racontais papa nga bani. Non mona yo o kende likolomi. Déjà, on chute petit à petit vers la fin. Non, on est d'accord. Non, on est d'accord parce que ça parmi Babylone, oh, il faut te mettre fan. On est d'accord que ce qu'on boye mabetouye. Ce qu'on te comme ce qu'on boye badeni to banda ce qu'on. Bateau faut boye la mabe bokende là, on peut mabe. Kasebo tokena ba on tokena ba on est to ba no pesa ba libere to bercer ba. Te so yé mabetouye. Na yela ka ba mpaka na yela ka ba tout le monde ba ça. Ba maman ba comprendre. Déjà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas mot de la fin non, par rapport à l'émission
rapidement. Maman de la fin na ngezara ke non mutunyo so journaliste et tout. Soki bolingi bozala à l'aise, soki bolingi botambola malamu na internet, comment ya faire soki mutaye na ngona ndinga mabe boya mbate. Pogolo golo zi gladiateur tokoya. Toko répondre bidon. Donc motika la Yo zo kebisa, yo za charger au kebisa ba. Oh. Oto no lo bango no mela nana mai na mnoko. Non te ba ngape na bite ko chimba. Bo siko. Golo zi gladiateur tout soka yoki kaki bodoba ki mabe na komba papa ba yi. Rapidement ba dédicace alors. Non, bah, dédicace, il y a la dédicace, c'est Zara, joyeux anniversaire à une copine, Naomi Lakis, donc, joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Que le bon Dieu te protège, te donne tout ce que ton cœur désire, en tout cas. C'est de la part d'Awatch Business Class de la presse. Et puis, merci à vous, pour Cordon, pour l'invitation. Et puis, sans oublier, Armel derrière la caméra, Berlin Gamete, et, le longs hommes, j'espère que tout ça, là, et puis, voilà. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Hein? Na pesi mboti na batutu balandaka ngai Bruno Lubi Kambongo ya propre Gucci Tonadio hein nara na $100 mais na lingi amer Gucci Tonadio na mboti no ya ndo peso amer te na ande na $100 ye alukilanga amer na somba mais nara na 100 na lobi bongo te ebige bangala boti bana bandenge moko ya mabe na timba tina système ndenga système ko moni c'est mabe to longolongo berlive ko mande ko te c'est yo comprendre te na bina timba tina nzela système kasi te donc na timba penati kuna ya faux ya mabe ke ba basera na poto balela batu batimba bo te nga siko na bongo te siko na bibo ke bana bato batala bato wa bayuma bango ne baba noko baba femme voilà keba timba za raison na pesi mbote na katifo la ma popo long jambe mon colonel je te salue pourquoi pas moi mobala batama ya manikete ah mobala manike mais babotole momi nazo ebiso emuna kabo akomi pe kolela lela ye fa répondre kanga bien oh mais massa mais yo oloba ke yo zala mobali nete ils sont pas nos oya de réponse na biso dégâts trouble wala oh les gens jamais pour le balabiso et puis apeta ke loko mongo na ndeko langa jo salobi ngana yebi bana wana nde baba ndai kukula balambi mera lambi tolinga bi akome pena papa ko dami komela da papa wa principal abi na yebi bako ke balira ngolia ko balira nanga long jambe voilà momiso azaya yo voilà yo no yebi ni no boye quoi dans le babi alobi mwana mwasi soka boyi yo mwana kosi aza kosi mwana nguma aza nguma kasi mwana aveugle aza aveugle te donc mobali na yo quoi dans le moko babi bangaka mobali azaka liboso na yo po yenda yebi nini asalaka po mwasi to azala bien, j'espère, ma chère internaute, bon, si c'est la on a commenté. Parce que, il y a un dégât, Johanna, ouais, si, qu'à soit, vous dites, so, batiraki, so, bandeni, banga, les longs gens, pour yo, rozon, à soumouga, les longs gens, au tika, aïe, bini, no, et à la mère. Aïe, c'est quand même. Comment on fait ça, Yannick? Ah, très vigilant. Les longs gens, ebe lo nini na omona drone nyonso to long jambe osala ya oloba ne lot ya zara bize kezo mbanga kezo moi otazo gagner match mais le long jambe obera bi mais un peu donc voilà pour pesa bi souka c'était juste pour rigoler on est vraiment à la fin de cette émission merci na bato tout balandi biso. C'était là Awachiba sous Business Class de la presse. Na Sengil Sou, merci de répondre à notre invitation. Vraiment merci Nayo. On se retrouve prochainement. Ciao.